Bonjour Bandeko Balandi, ya analysons avec Gilmas. Est-ce que c'est possible de constater que les communicateurs nyonso ya faire baza na bilongi ya vieillesse, masque ya vieillesse eza kolanda bango makasi. Botala bango doucement. Baza ko forcer communication na bango, baza ko forcer communication avec ba mensonge. Bozona no ser na biso Karine Mokonzi, on a pesi mbote ya pasa. Karine Mokonzi aza communicatrice pe affaire. Botala ndenge masque ya vieillesse eza kolanda ye. Et puis bato ebele na bakona kopesa bino ba révélation ebele lelo. Pona Karine Mokonzi na makambo mwana na ye na kopesa bino na kati ya video bolanda ngai. Oya kolobeza lukuta italie. Oya kolobeza vérité et ye moko koyeba. Eza na ba yebi ona kopesa na ba yebi te pe ba koyeba te. Oya kozala na posa koyeba asala pe ba recherche azwa video asala lango pe ba recherche akomona makambo na koloba awa eza vérité. Ba information pe toza kozwa epa ya ba proche. Bazo benga bi yo lobi olobela ki boye na boye. Makambo yo zwa ba capture yango yo sala boye mais s'il te plaît kolakisa yango te. Ba capture ezali awa mbobi kolakisa te mais en tout cas pe fona préserver image ya batwana pona zo ba information solo oza kobima na mouvement na ba communicateur nyonso ya Feregola le roi oya bima aloba keno amema kaso rumba au beau port. Bozi tonto promo aza koya na lukuta ya ba annulation. Bozi chura mboma aza koya na annulation. C'est pourquoi Karine Mokonzi botali bien, ye muto azalaki vraiment pire héritier. Depuis faire alo abimina auti kozonga na poto, depuis wana Karine Mokonzi na héritier makambo zo simba lisusu te. Est-ce que boyebi pourquoi? Bon avant bo banda kutuna bozonga sima evi o soki evi kikuli wana. Pourquoi akima Karine Mokonzi tangu mwana botamaki? Est-ce que evi andimaka mwana wana kome mwana na ye to mwana na ye te? Nini nde ekimisa epi nini mutezongisa ye? Nini nde basalaki na kati po nani papa ya mwana wana? Est-ce que za Feregola? Natuni na nga kaka. Eza makambo za koya kaka ngana za koloba. Karine nde ifwa kende. Est-ce que boyebi makambo ya evi bien? Bato ebele baze koloba eza zemi ya nani ya evite bato mutu baloba kezaki ya ye Karine ye moko ayebi. Atuna alobela bino ba chinoise na ba chinois. Est-ce que mwana wana eza mwana ya evi ou bien mwana ya Feregola? Oh ngana lobi kaka eza mutuna na lobi te ke eza boye eza ka mutuna. Est-ce que na lobi natangi kombo ya munabi kaka eza mutuna naza kutuna po naza na certitude te, même si naza kozwa ba information de gauche à droite naza na certitude te pona kolobeza bongo ponga moko eza ba message baza ko pesanga nanu nasali ba banini ba recherche te naza pe musika sikabino batu botambola ka de gauche à droite mwana ngo aza ya fere to yaza ya evi kikuli eza ka mutuna. Ba chinois belé pe ezana ba chinois ba yebi vérité baza pembeni ya Karine ba yebi vérité. EVP ayebi basi ba pesa liko na neto yokaka pona ko calmer silence wana. Tosi to yoka. Mais en tout cas, shura mboma au décevoir bato belé na makambo ya feri. So tozongi na makambo ya Mwanda tozomona Mwanda sika feri akendeki aza mutu aliboso te. Eza festival, eza concert na yete. Pourquoi boza ko lobelelo kwango on dirait soki eloko moko ya grave. Ba wera, ba fere, ba na te wera, héritier, fali ba beta ka ba concert na Angola ba beti vraiment ba concert mo ba stade de Bukani, ba beti na ba place ya cher. Est-ce que boza na concert au fere a beta na Angola place ya cher na ba salle ya minene na Angola?
mais toza na concert ya Ferry tout monde héritier pardon toza na héritier et concert ya Fally Ipupa ba concert ya Werason na ngola kutu na parlo pas sika oyo moko Ferry azobeta eza pe na festival eza te ki azotekisa ba billet azoteka ba billet te ba invité na festival kaka bokomi ko loba bozoloba makambo ebele bandeko na ngai sika nazolinga shura mboma pe ya koloba soki oyo concert ya Mwanda pe akoya ko tutela ngo tolo ke eza boye ezalaki boye ba etondaki plein bato bafutaki ba billet pona Ferry bandeko na ngai bato bakota ikuna ezaka bato ya Ferry te eza festival à part Ferry bato pe babetaki botika kwambrier bato botika kwambrier réseaux sociaux bandeko na ngai makambo akoloba ezebele pona Ferry mais toza ko se maintenir parce que toyebi réalité kala mingi te wa Ferry oti kobota na danseuse na ye Ferry oti kobota na danseuse na ye oti kobota soki zemi yango elongwe to ndenge nini mais moi danseuse na zalaki na zemi est-ce que to siki toyaki kolobela ngo na réseaux sociaux pendant que boloba kaza papa responsable mais azobota na Karine Mokonzi nena bibo vérifier azobota na ba danseuse un responsable azalaka na basi combien un responsable azalaka na combien de bana bandeko tozala na esprit ya ko respecter pe ba musicien misusu mutu lokola par exemple Héritier Watanabe azape responsable. Est-ce que vous avez hérité na ba scandale yo ya Ferry gola ko bota kaboye ko sundola kabana Fally pe aza responsable bosi boyoka Fally azo sundola bana koto yo asundoli bana kote kuna. Mes chers amis bokoya koloba ya Fally bongo banani bana ne ba kena te bana bazwa karasi boyoka pe mama na bango moko lobi papa asokipaka na bana na ye. Est-ce que Ferry asokipaka na bana na ye? Davina za témoin akoki kolobela biso soki pe alobite ba vidéo za na réseaux sociaux ebele. Donc na minute oyo soki eza solo ke Ferry abota na Karine Mokonzi Davina pe aza donc na leki mwana wana to mona kana Karine Mokonzi aza pe leki ya Davina yango mona ka Ferry na Karine bakangama mikolo yo trop bakangama trop place moko bino bozoe bate pourquoi ekozala na lobi ekozala pona mwana na yebite o tozoyo kakaka ekozala pe pona mwana ezana batu bayebi ko se contrôler te ezana batu bayebi ko se contrôler te na lobite keza ya solo o tozoyo kakaka eloko munyoso na réseaux sociaux papa arrivé est-ce que Héritier aza papa te Fally aza papa te ba Fabrigas baza ba papa te faut qu'on yeba kosala la part des choses soki aza Ferry bozo benge papa Hervé aza responsable musicien mususu aza papa te aza responsable te eza na imagine ni ndebino bozo ya na makambo wana bandeko na réseaux sociaux vient nga Daniko na niveau ya Canada na ebité soki ozana makambo akoloba pona makambo parce que na kolingana memayo na réseaux sociaux na memayo na ba plateau oya ko pesela biso nanu ba explication makambo yo pour faire nde babengaka papa Hervé yaza papa bazolo baza responsable et bongo ba Fally ba Ferry gol ba Héritier Watanabe pardon ba Fabrigas baza ba papa te baza ba responsable te bango tu baza na ba orchestre donc baza na batu baza sous responsabilité na bango baza na bandako na bango baza na basi baza pe na bana bandeko mutu oyo aza responsable te nde awelaka kombo ya boye mutu oyo aza jaloux nde alobaka bamisu baza jaloux soki bozobenga Ferry responsable keba boriske kolakisa na bato ke ye aza vraiment responsable te bamisu nde baza ba responsable yango boza ko masquer eza ndenge ba problème ya visa tellement que Ferry a sumba mingi na ba ambassade lelo bokoma koloba main noire mais ye moko abebisa makambo na ye abebisa réputation na ba ambassade mais bolobaka batu baza contre ye baza ba jaloux mutu ata moko te aza contre ye eza nde ba stratégie boza ko bomba pona ko bimisa ba vérité na ye ya salité wasala na ba ambassade
En tout cas, il faut na kende. Et comme ba ta okende ko visiter parce que naza na mboka te naza quelque part. Et comme tant okende ça la visite dans une heure de temps de bakoya ko zwanga batu ya tour. Noko tambolanga moko te bino boyebi tour ne bako zwanga to ça la tour na ville na cité ba site touristique esika toza et puis tozongi dans 2 semaines précisément tokozongi la makambo na biso na kati ya ba plateau boko sepela avec ba makambo ebele o eza koya. Ngam tu na bino Gilmas.